Bonjour ba maman, bonjour, mbote mingi na bino nyonso to ba bolingaka maman Eliani tu na pesi bino mbote. Bwe ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko na ngai mukolo ya lelo bolamuki. Ndenge nini wa bino mama Eliani tu tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali ngai na libota tolamuki malamu bino pe ndenge nini bokomela komela na ba commentaire na ba ete bandeko na ngai ba balingaka ngai baza malamu to pe balamuki malamu esala yenga esengo mingi koyeba ke bandeko na nga o batalaka nga balingaka nga basepelaka na nga baza malamu napesi mbote na bino surtout bamama nyonso bazalaka nzinga na ngai napesi bino bambote mingi ba gros bisous na bino surtout bandeko na nga oyo surtout batalaka nga ba gros bisous naza likambo vraiment ya koswana bino bamama eza très important na kosenga na bino bozala vraiment une très bonne compréhension boyoka likambo ndeko na bino naza koyebisa bino nayebisa bino toujours ke émission na biso aproprie nous pour le mariage ezalaka mpona kobebisa te kasi ezalaka mpona kobongisa naza na esengo parce que émission oyo eza kobongisela bato ebele mabala baoyo bazalaki na kati ya kobunga baza kozonga na nzela mpona émission aproprie nous pour le mariage baza kobenga baza kopesa batémoignage en tout cas eza malamu mingi bandeko na ngai kaka nde nalobaka ngai nayaka mpona kobebisa te kasi nayaka nde mpona kosala nini kobongisa on apprend tous les jours toza wana mpona kosalisa na ndeko oyo yo yebi ya malamu okoki koyede mpe moninga esunga moninga esalisa moninga toza na kati ya émission aproprie nous pour le mariage boyebi biso awa na concept na biso aproprie nous pour le mariage ata aire mo toke gauche toke droite tozonga toujours na kati ya concept na biso ya préparons nous pour le mariage nayebisaka bino toujours ke soki bomoni ngai na tie boye émission na ngai nyonso na signification nango ti bomoni ngai naza boye kolakisa ndenge nakoza kolakisa boye eza na ntina bandeko na ngai ya basi masolo eyaka kote nzela ya basi masolo eyaka kote nzela ya mibale mais mpona lisolo oyo nazosenga compréhension makasi epa bandeko na ngai ya basi bofungola vraiment matoi bocomprendre makambo nazolinga koyebisa bino ekosalisa bino mingi ekoyede vraiment makasi naza na kondima ekoyede vraiment makasi wana nakie koyebisa bino boye bandeko ngai na bino touti komona touti kotala scandale ya ndeko na biso Mai Kalambai oyo ti sikoyo aza kaka na kati ya kobela mpona nini parce que auti kokweyisama na lisumu soit disant naza koconfirme te naza koaffirme eloko moko te ezanga na bino ndenge totali mibali ebele baza affecté na likambo wana mibali bazotala bazobenga mameli ani tungala ya mobali soko asisi kosiko kobwaka mai na ye bolimbisa ndenge nalobi kaka boye monoko beti libaku akoki kolata bilamba ndenge wana te naza koyebisa bino parce que papa oyo abengi ngai mpo ayebisa ngai likambo bomoni ngai na tili biloko kolia boye ayaki mokie na likambo ya Mai Kalambai avant akota na lisolo oyo ya ye bandeko bomoni nga ana sala nini na tie mbisi bomoni mbisi naza na modèle mibale ya mbisi naza na mbisi tobenga mbisi ya la mer na Congo naza na mbisi tobenga mbisi ya mabundu eza nanu balamba te eza nanu ya mobesu na ocho bimisango sikoyo na kolamba yango tout à l'heure na mopanzi na nga awa naza na bol na nga ya mfumbwa na nga na lambaki o bozomona eza bol ya mfumbwa nalambaki mfumbwa na ngai natie yango na kati ya bol natie yango na congélateur parce que kolamba pe mikolo nyonso ce n'est pas évident mfumbwa koki kolamba okongele problème eza te na mopanzi bomoni eza makayabu na ngai elambami mpenza na sauce tomate mpenza makayabu elambami kitoko yango na mopanzi awa bozomona eza pilipili na ngai yango oyo nasali yango kutu kaka na nzungu pilipili oyo bomoni sali yango kaka na nzungu eza vraiment bien pilipili eza vraiment kitoko tosolola sikoyo mpona nini ngai natie biloko ya kolia oyo awa natie biloko ya kolia oyo mpona kotalisa bino bocomprendre likambo nini naye koyebisa bino papa moko na mwasi na ndako ya libala baza na matata kozala na matata na bango eloko ya liboso mama asali nini akangi makolo abingai nakangi makolo ciseau pas question d'entrée pas question de couper les habits awa nakangi le ciseau makolo eloko ya mibale mama asali akangi papa libumu nzala ke okosala dini okolia te papa ke mosala zongi biloko ya kolia eza wapi nakolamba te yo moko lamba biloko na yo nakolamba te awa tokomi Iran Irak mutu na mutu alamba biloko na ye mutu alia biloko ya moninga te mama oyo alingisi kolamba te mama komi kosala kaka bana ba frite kosala kaka bana ba pate oyo biso ba congolais munoko emesana kolia boye mama alingisi kolamba ata moke te mpona nini po aza na kanda na mobali na ye po baswanaki
makolo akangi kolamba aboyi kolamba débrouille toi. Punition oyo mama monaki ke il faut apesa mobali na ye. Papa wa yebisanga mama eliani te pa biso to salaka toza na basi oyo bayaka kotekela biso biloko ya kolia. Boyebi biso so tokoma ko débrouiller na mwa midi boye ba mama bakoma kolamba asali bol na makayabu, asali mfumbwa, asali mbisi, akati kwanga, alambi loso, bachaka chaka na ba bol bakoma koteka biloko na ndenge wana. Ba mama bakoma kosala yango mingi, eza ba mama ya ba sénégalaise, eza ya biso ba congolaise, commerce wana ekoma kosala ma vraiment makasi. Bakenda kotika ngo même na ba boutique, batike bato ba boutique bazoteka biloko wana. Mama ile ani te pa biso to sala ka to sala ba mama oyo, ba kotika biso biloko ya kolia. Yana mwasi moya otika biloko ya kolia nde bomwenga na présenter bino biloko boye na présenter pour bo comprendre bien likambo naza koloba nde na biso bino émission na toujours na ba signification nango mwasi nanga na ndako mameli ya nitu alingi su kolambela ngai te nzoto akangi kolamba aboyi akolamba te eta mobali kokota cuisine kolamba mama ya pasi na komika sona lia na musala tango na kozonga na ndako mama na lali na yena musala tango na kozonga ndako mozomona ke kolia na za mutu na linga kolia lokwa mwasi na ngai bike na linga kolia mingi pini cho mona ki apesa nga apimela nga kolia na sa nini na lia kasusu te alambaka na ile susu te pini cho oya mona ya kopesa nga yango wana sikoyo mwasi ko ya kotika biloko kolia na musala mama ile ya nitu na koma yeko sa ndenge nini na koma kosala soki neti ya na biloko ya kolia na lia ya midi na komande pe ya pokwa. Donc, ce qu'on a biloko na midi ndenge tozaka na tango ko pema bato bakendaka musala bayebi tango to pema ka wana boyebi mbala ya bana mibali ndenge ezalaka mwa musala ko mwa ba échafaudage mwa ba nini biloko mwa bon musala soki na lie bongo na midi mama nitu na pesi su mongo pona ya pokwa kwa to sala musala 19h na pokwa akoya nango penza ezana no mwa moto akoya kotikela ngai sikoyo komi ke na lie biloko ya midi 10 € ya pokwa 10 €, midi 10 € na pokwa 10 €. Et ça la 20 €. Maman, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Moi, ça n'a dit, ah papa, on est dans un cas boye. Si on continue à ressembler, na bando pesa ba 2 bols wana 15 € moi prix équité. Abandi ko soma moi biloko, moi prix bandi ko kita ndenge wana. Kosola biloko apokwa nazoya nango pe na ndako pona ta madama mona kende nazoya na biloko asilika. Amona ke yango biloko akolioso uta nango wapi. Moi sinanga donc lokola mutu mwa za miso kokanga mama nito azoki pe ata eloko moko te na kouta musala na bol na ye na biloko na chena cuisine na koti na sokoli na sisi ko sokola na lie mama iliani mwasi atunaka ngai te ke biloko oyo wuti wapi rien eloko te atunaka te akomprene ka ke biloko foza na utaka na musala po ayebi ke tona kena na musala na tango gamela ayebi ke moko na zozo gamela moso na ozotana ba ezana ba mama obateka biloko na osomaka na kolia lokwa na epsa ki na ba mama bateka biloko na osoma na kolia esala ye mwa eloko moke akoma kosela nga supenza gamel mingi te me ba mama na bateka biloko amesomba kakati mama ekoma kindenge wana sikoyo mama nitu na komi kosomba ka biloko pa mama wana mwasi na ngai mama koko imaginer mwasi na kati ya ndako mama ndito sali 2 mois mwasi alambaka te mama alambaka ta pesa nga nzoto te pona nini pona makambo koswana pona nini makambo moko eleka boye osala nga boye ozongisa boye osala boye bato bazana bakanda mitema wana bakanda ya kati ya mitema mama ile ya nitu mama 2 mois nzoto nazwaka te biloko kolamba alambaka te na koma ka kolia libanda lokwa célibataire mwasi atikala nga biloko wana mama akomi pe ko s'approcher na ngai na mobali akomi pe ko s'approcher na nga akomi kotuna ngai ya kotuna lelo kolia nini me biloko akalo lambaka bite biloko na lambaka na yaka na meta musuza na préférence moko wana bezo kolia loko moko boye sala nini nakoki kolambela yango mama nakoma passer commande biloko ya midi abaninga to kolia nyonso mais akoya na pokwa ta na sisaka musala ayelinga biloko okoki ko imaginer mama nitu nazo uta na biloko na libanda nazo kolia na kati ya ndako na chauffer na lie mais mwasi loko atoswana ki atiki na kolia biloko wana na kosokola bol na nga na tongo pe na memi bol fo na zungisala kolo bol na ye mama Eliane ekomi ya ko passer commande ya kotuna kolia nini oka mkwana sabi mama parce que biloko basala ka wana esala basaka ba kuisa soso mo basaka mipanzi mais biloko ba mbisi bo esala ma penza te komi ote est-ce que moi zo tumela nga Thompson mama Thompson na mbongo
Mama Tumbi Thompson, mama Nitum. Eh, on dit attaqué on a vidéo na yo. Asali Thompson, mama. Mama Foyoka Thompson aki kolia na ndako. Yoka guya Thompson. Soki na lobi le na kolia mabundu. Akusala mabundu. Onfumbwa. Osala onfumbwa. Yanga na bise bino onfumbwa nanga. O makayabu. Nyonso azosala mama Elia Nitu. Mama Nitu. Hey. Nakoyebisa yo mama. Ndenge tozaka bobiso mibali. Ezalaka ateke oke olingi mwasi olinga. Mwasi amilingisaka. Mwasi akuti mobali na position de faiblesse akomilingisa. Mobali pe soko alingi ake na ye. Mwasi soko akuti mobali ana position de faiblesse mama mwasi akomilingisa na ye. Mama Nitu. Ndoko na kanani mbona telefone na wabenga kati. To benga na ndenge zalaka kaka olia nini na nini tout ça. Mkomso le binanga bibi bongo yo peza ta mkomso to na tata na vanda ka place balambela ko biloko ko yeba te mkonini ko ya ko mona place balambela ka yo biloko mo bala bi ngaza likambo te so ko inviter ngana ko ya na ngati abi kasa invitation surtout ya ngwana ti mama ntanga pesi invitation papa oyo musala esili habite na yaka na weekend na musala boye moyen te fana zonga ndako mama Nitu malgré na mwasi nanga to bandai ko lobana te malgré to bandai ko kana te atam ko mote na lala libanda na utaka musala na zonga rezaka ka wana na uti musala na zongi na ko na bon nanga biloko nanga ko lia na ko chauffer na ko lia mais na lala libanda te na tikala kipe ko déconnecter ke na kendo linga mwasi moko libanda non ne baka eza matata 2 mois et demi ngami non quand même boye te na bina pesa quand même rapport nandeko na ye na pesi rapport nandeko na ye ke talanga na ndako 2 mois et demi yango ngai nazolia te nzoto nazozwa te kolia boye nazo pona mwasi nanga kangelanga kanda pona makambo tozala nango ezaka ba makambo ni makambo mbongo bachaka ba mbongo na bango ensemble basala ba commerce na Kinshasa siko esimba ka teleko esimba ka te mwasi atikala na kanda wana mbongo na ngai mbongo pona mbongo na ngai mbongo na ngai yango akangeleki mobali na ye makolo akangele pe na libumwali ate ndeko meko so tengai na epoto yoka na foka ka futa mbongo nanga so afuti nga mbongo nanga wana sava taki afuta mbongo nanga te kimosa na mobali pe ezate ndeko ameki ko pesa conseil ata ko lamba bina ko lamba te na lamba pourquoi na lamba te bon toke na oka wana na mukuse kote ba invité ki ekuna ya kota la place bloko elamba maka ozolia kaka place bloko elamba maka ya kotala te mkonyo otala nga parce que moi ça monaki ke mobali ya libala azoka biloko akenda kana ndako mwasi mota ko linga mobali na ye auta kana biloko libanda ya kana ona ndako mwasi moko te non aolinga te ezalaka te mwasi moko olinga te mobali akuti libanda na biloko akolia mais ye mwasi amona ka biloko akolia eyaka moi ça comprenait que mwasi ona mobali ana problème na ndako aki kotala abi oui nga ndako na madame to ana boyoka ni te yango moni na koma ko commander biloko ya tongo na biloko ya poka bi oui na mutu na comprendre mais oli lia ka biloko ngo ka oke na ndako okipe ko lia kango out so sisi musala oye na ko lia moi sisi ko bia koisa ya ko koisa so ko bia chao lito ya ko chao litoi mobali pas du moi habitude moi goût loko na ndako ba kipara ete moi ça kipara ete boyoka ni za asute akomi soka uti moi musala akie kuna biloko bazoko ila ya pokwa pendant 2 mois on a ndako moi ça na bina oyena ngo lisusu te so tu musala oyeno ko lia tranquille po okena ndako tala kaka comme makaba bol boy na ndako pe za pe bien te ye pas za mutu amuno mema makaba bol malgré ebike mama mo mutateka kama ce n'est pas bien malam ko tromper vigilance ya no lia awa mama Eliane na bandiko kende ko lia na sisi musala na kenda lia mama mutapesi nga mo litoi na ye aza ko yuka nga tozo solo le selinga bien po masolo na oswana na kosongona bandeko na ngate ne bandeko mo sina nga ifuka na sona mo simuka ko comprendre ngai mama Nitu na bandiko kende ko lia mama so na kenda lie apesi nga mo vino na nga na meli mama na lie apesi nga mo vino na nga na meli na lie kitoko ko lia ona bandeko pesela mbongo na wapesa susu mbongo te une semaine bon mambo na papa na olamba nango kolia na okaka na olambo kolia une semaine 2 semaines na mobali ya ta na okende kolia pa mwasi mais na retour pe fo moi ele ko ezalati mukolo na vraiment mama na kika kokoko mama na kuta nuisette mwasi alata déjà abande ko sala nga ba avance ta na zo mona ka ta ngabandi ke ya kolia na ndako na mobali na yebi déjà ke eloko moi ko s'est passé mais s'est passé ce ko ezani ni mama kolingana ora kolingana
nazaki nanu kolia nanu biloko nde nazosepela nango mama toke na action ya nzoto mouvement du corps makembese tobeti yango mpe tala siko moto naki na nkema na wumelaki na obeta makembese te makembese mama ebetami mama la petite vient à manger muke donc nakuzwi nanga habitude ya kokende kolia kimwasi na mobali ekotaka te kimwasi na mobali ekoti kimwasi na mobali ekoti kimwasi na mobali ekoti mama zemi eyaka te zemi mpe eye mwa mwasi azalaki ye moko mama ngana na ndako na mwasi nanga towana ndako ya 3 chambres salon towana bana misato 3 chambres salon mais mwana mwasi wana aza kaka na studio kaya pamba mama elia netu zemi eyaka te zemi eye mwana mwasi aza na studio kaka ya pamba zemi eyaka te zemi eye mama netu na kaka mwana mwasi abie nde na aboye namoni te makambo tomonaka na zemi mwa mbala abi oza na zemi mais zemi yango nga na abisi papa na vi na nga na bota te na kolongola na nga mpe zemi te olingi ozonge pa mwasi nga na bota te siko natali mwasi yo koto oyo akomi na zemi toza bien natali mwasi na nga na ndako mama nde toki ba 6 mois mwasi alambaka te tosangisaka nzoto te nakenda libanda po na volonté te nakenda libanda mwasi atindanga libanda une année kaka même situation wana ono ko baki mwasi alingi nga une année même situation wana nga koto pe na sali nini na koisami na nga na loba boye kokoisama na nga na koisama ki na volonté na ngai te nalingaki nga na mwasi na nga tobongisa mais mwasi motema makasi kaka po na mbongo commerce moto saka mamuko ya mituka boye simbaka te lokola makama mbongo naziki na fana zongisele mbongo na ye mama muzombo alinga mbongo lokwa soki eloko nini basimiki na nga bazombo bolembisa yango eboma libala mbongo ya baba petike mbongo na mwasi eboma mokili ngai mbongo ebebisa libala yangana mwasi na ngai mwasi oyo mama elia nita kombi zemi abia bota nanu te na vi na ye esali esengo lokwa kombi zemi lokwa mwasi na ngai rejetaki nga pona mbongo nga pe bolingo ekotaka te bolingo ekoti nde toloba boye mwa mwasi na aboti te yango conseil na opesa bino bamama bandeko na ngai ya basi to ibaka kosala la part des choses moi mbala na psinga bi mama moi mwasi wana oza azemi aza pe mwana nanga oza limonza mwana nanga na kotika ete na kotika taza mwana ngai oza na kati ya libumu na tunyo koma kola libanda alobi mama eliani tu mais ola libanda te ndenge nini mais comment lila libanda parce que na ndako atana lali na mobile tana lali na ndako eloko moko te tukanga menemi na mwasi ngabi ba couple boye ezali mama et na ba couple musu bavandi 2 ans une année basangisa nzoto te mais bavandi ka momu na ba couple mais nzoto basangisa sute mwasi alamba kali sute na ndako mais bomo na kaki baza ba couple ba ndako na makambo epele bandeko na ngai ya basi soko za na pose eloko no yeba kobatela yango mbongo eza mbongo kopesa mobali pinisho kokanga enzala te kopesa mobali pinisho ya koboya kopesa nzoto te ba pinisho wana ya ba pinisho moko ya mabe oyo kotinda mobali akende na lisumu oyo kotinda mobali akende na lisumu yango na mobali na bisinga lobike mama elia neto ngai lelo oyo mwasi akozala mama pe ya mwana nanga natikali kolinga yete natikali kotala na miso bolingo teke azala mwasi nanga non azalaki muto azwa kotekela biso biloko ya kolia ngwana lakisi bino biloko ya kolia muto kotekela biso biloko ya kolia mais tango na bandiko ayeko comprendre problème na zekina ona ndako ami pe sepa na nganga pe na sani masa sikalikile tirer eza normal biso mibali tozaka bon muto akosa yote biso mobali soki mwasi yeko sala ba avance ata ba pasteur nozo mona pasteur ezaka titre aza mobali mai na makila aza lokola misato lokola biso nyos tango mwasi azoya komitika mama tango wana soki déjà ba fournir matina mutu akosede par là na ngina loba kema ekalamba ndenga zana mama ce n'est pas kema ekalamba alingi mona mwasi wana o balobi akoyesami mwana mwasi na sali ba avance et puis biso mibali tozaka soki mwasi sali ba avance mingi foka okoyisima po soko tiki bongo aya ko mona lokwa yuma moko boye surtout mwasi soko sala ngoli bilambo tiki aba o aza yuma alors pose la yuma to sa nini masa sikalikile tirer yango na yeko yebiso ke ba mama mingi ozomona na bandako mabala mingi mwasi alingi kolamba susu te biso mibali tolingaka kolia biso mibali tozaka na esengo soki mwasi azolambela yo outi mosala mwasi alambi atie biloko ya kolia wana
tobalaka pona nini mobali so aza célibataire akomi na mwasi akola asunzala te po aza déjà na mwasi faut s'occuper na mobali na yo. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bible lobi nzamba bina Adam asalelo aide semblable aide wana eza pona nini osukola bilamba mobali na yo oseleke biloko ya kolia pe na poto tosukola bilamba na maboko te machine ezali opesaka mobali no biloko ya kolia opesa nzoto opesa na biloko ya kolia. Pourquoi baparents bazwaka dot ntango ozozwa dot bayebi qu'il faut kende ko répondre na babesoin ya mobali bayebi te koza mwana mosala mais faut yeba ke likambo etali libumu ya mobali yo mwasi mutu fo lesa mobali olamba po mobali alia bandeko mingi baza koperdre mabala na donc na kozanga koyeba to pe na buzoba to ki pe na nini na binenga koloba te ndeko soko yoki lisolo muninga lobi nga kutu 3 mois na sala rapport sexuel te na mobali nanga kolanda yete mama kolanda yete basi ebele baza epa na ye simbaka susu te makambo na ye se baby avanda kasubia na libala te oki kotone conseil ya pese conseil ya mabe posa nini yo po bebisa libala na obokeba bokeba na bendi bino matoi ya mettre nga bata papa edo dia wakana ko lalisaka papa edo nzala te matiti la ngolaise la fille de ma mère ko lalisaka papa kalinza la te pour moi de mon cœur pour moi de moi ça mongala yuko côté ko lambo tika ko lama na défaut ko tika ka papa na nzala te nzala ya nzoto ezala ya libumu jamais dinamo dans la main d'or yo kutu moi ça muyombe na yebi kutu 2 fois te ko tika ka papa na nzala te Clarisse Kongolo talaka ningo yambaka biso modelo yo lambaka wana kaka ndenge wana laisse papa na libuma lamu laisse papa na nzoto c'est important. Gilan Musoba oyebika ndenge ngosala ba mbiso na mai wana ki pe papa Musoba bien libuma mobali balengelaka yango bandeko na ngai mami chérie likamuna ko lamba mami chérie na ngai kokipe papa très bien okipe nzota papa na libumu ya papa Jolie Anderson kipe papa kitoko yoko totanengo provoka ba voyage nyoso na kosana nini ko lengela libala balengelaka ko ebisuka lengelaka te tika yetali yo lengela yo talaka kapar na yo kamko ya Marie Magdalena nani mususu komona na tango Yesu ki kopesa mateya mususu bande ko kamatea teke na cuisine mususu afane na makolo Yesu osani azoka mateya bona na mateya mama Eliane Nitu mami Kadima lengela papa lengela tolinga ke chèque te mami Kadima lengela papa mama Delinga Fula mama ade ya mobimba lengela papa Willy na libumu na nzoto ade ya mobimba mère ade lengela papa Willy nga mokutu boyebe amoureuse libela ya 1m85 o boulot na ngati o penzande makambu na nga penzande yango yo bande ko bozotala bande ko bozolanda atoza na mobali te sokozi mobali yo kama te oyo ko sunga yo ko ede yo sokozi mobali mate oyo ko ede yo ya Marie Paul Lumbo Marie Paul lengela libumu ya papa Jacques Chimpanzu ya Marie Paul Lumbu nanga lengela libumu ya papa Jacques yo yebi biso to abata ko lengela po mabe kota te muta ko sabino te mibali bara te mobali soko zo kipe bien okipe na libumu na ye okipe na mbetu ozala na ye bien oluki sili na libandi technique ko vanda bien ezande ngwana muta ko sabino te ata mwana soza ko dorlo te mwana soko za bien na ye ana posa mabelo pesi ameli libele sali ba besoin olongole ba salite mwana ko za na sengo soki mwana kushi na eza ya kotonda akoma akolela pamba za sune sengo te ko lengela bandeko na ngai leki nyonso il faut ko lengela bandeko na ngai bo lengela bo délaisser ba papa te bo tika ba papa ka bongo te satana ya kokota non tant mususu za ba papa ba kendaka pona biso moko ba mama pona yo moko mama délaisser mobali okipe su mobali te olambela mobali te okangi sizo ekotinda mobali akende libanda ya divorce à âge ya erreur kande to komi boy esimba lisusu te. Alors moi ba finition ya vie basi ya mabala bovanda bien na mibali na bino bovanda malamu na mibali na bino kokangelaka papa sizo te kopimela ki bloko akolia te akokoke ne muke ona ki aventure bambisi nyeso eza ya kolia te akokoke ne mo aventure akoti mbisi ekota tangawe sekota citron abi mais bambisi abona analia te likolo kaka ya kolia
bazoli mbanda kaka pona kolia oyo kaka oki kozwa mbanda ya 18h likolo ka kosa nini ya kolia ba mama bozwaka la part des choses soki bozwa koyoka mate ya boye ba mama na ngai bozwaka part des choses boye ke bolingaka te makambo ya kokondanaka mibali avant ya kokondane mobali mama yo moko mitali osali examen de conscience obi likambo naza na raison to naza na tort sima nango okende na condamnation. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mama Chantal Kile lingela papa Kile mama Chantal nangai katika pesa leki ya moto lingela papa kapesa kuna batela liba Sylvie Moukadi ma petite sœur du cœur lingela encore bien ba chef mamé sukat bovanda bien na ba papa ndenge to lapaka jusqu'à ce que la mort nous sépare. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalusa kumuna nzamba nbeshnet bana betmos. Bisous. Bye bye.